MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut les miens, certainement vous allez très bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bandeko Babolingo, la famille. Et bah, navanda eka ndenge ezalaka na pourquoi namoni ndeko mwa bengi ngai apisinga no mati minya nini lisusu e o era ramsesa zo tumba yo boweli na nini ngana wela na era nini kana kipa makambo era te batindeli ngalien e na koti na lien namoni ne era zo bageno bobengela mama oyo wana ngai atie miniature photo na ngana sima et a beti de vidéo na ngai moko na salaki émission ya Christian mususu ezaki émission ya nani je crois ba mambo ezo leka et ya Sir Sandra je crois bien ouais moko ya ba vidéo lo mo ba jar wana analyse né c'était par rapport à la vidéo wana soi-disant mais bizarrement ma lobby rien à voir dans la vidéo wana donc era et babengi bapesi mbongo babina ke finga mwana mwasi nini alekisi tala azoko sope ko finga sope ko se moquer na Christian so ko finga na ebité et ko crie je sais pas ba propos à era lobby boy na zo souhaiter malheur na lobaki ke et na ebise bino libala Christian okufa je n'ai jamais dit ça bato balanda nga bato balanda émission na bayebi donc batindele ba vidéo ayoki ne yango te tellement ba pesa ki mbongo po ofinga ngai aya e ofinga ngai je n'ai jamais dit que libala Christian okufa et tant ma salaire analyse ya Christian Mukuna plus ou moins 3-4 mois passés quand on est dans les réseaux sociaux tout le monde a ba post que libala ndeko ekufi ne osala analyse je crois bandeko bolandanga boyebi bato balandanga depuis bayebi que na conseillera souvent par rapport ya ba couple na pesa ba enseignement sur les couples les mariages les gens m'appellent je conseille c'est mon domaine en fait na lobaki boye bienvenue diminuer volume pardon na lobaki boye et nayoki libala ndeko ekufi et ça li passe parce que ba humilité et du coup na bandi pesa conseil na bandi ko en même temps ko pesa ba témoignage ndeni ba mabala ezo humilité et ezo sala passe conclusion ezaki yango et hier je crois tant na zongi na Christian ezalaki na moni ba émission ba komi siko salela ngo ba émission. Dans la émission, il y avait des gens qui ont contesté dans les commentaires. Na betela bino me lisolo ne ba swana na ba commentaire. Ngana ndeko Christian oyo ndeko Christian apio na baneku na oseka. Bato bele ba baneko ndimate. Balobi ke ezama ambo lokuta. Et bamsout ba benga ngandoki ozo souhaito zo luka baboyana tout ça. Et quand j'ai vu des émissions quelques jours passés na semaine auto leka awa ndeta on ayaki na sali vidéo na lobaki na ebisara bino ke libala ndeko ekufi bondimaki ngate botala ndenge bato bazosala ba live pona tina nango c'est pas que nga na yoko souhaiter malheur na libala muninga na lobaki non libala ndeko kufi oumela te aussi ça la 6 mois est-ce que ça a un sens pendant ina za mo Christ pendant ina te ya bato en fait les frères ba pesi mbongo a kofinga ngai asuki wana ta koti na mambo majabu papa na réseaux sociaux mutna mto sa musana na ndenge na ya ka ndenge ya osaba analyse nozo finga et ndenge yo mona ke o sala rane za bien ndenge mutu nyoso pa sala analyse na ya mona ke o ya zo sala za bien et so imambo yo lo ba rezala yango bato ba contredire bato ba contredire yo te parce que bato ba contredire bato ba finga ka yo bato ba on est mam na bino za problème na ngate critique mutu nyoso ba critique ka papa ngana finga raté na tikela ko finga te bat balanda nga bayebi na tikela ko finga majabu te mais toujours est-il que critique to sala toujours so mabeza to roloba
sope bolamu eza tokoloba couple majabu toyoka basungaka bato combien de fois na mentionné yango en passant bato balandanga bayebi eza bolamu baosala to mentionné sope mabe ezali papa tokoloba ntango yo azoloba keno mbala suka mokolo oza sire mpenza okangisaka monoko naloba te nasala émission te détrompe toi oyebinga te certainement nake mosika te likambo majabu parce que era ekotomboka mpona majabu barafiki baotobeta concert moko na bandozwa ntango kolobelango te j'en profite ok donc soki mabe eza tokoloba soki elomo eza clair te tokoloba critique bato nyonso basalaka bongo soki kuti mokonzi ya mboka félix baokritike mama denise baokritike mutu nyonso na mokili oyo meme yesu bakritika ye bongo kaka majabu bakritike te po ane rafiki aotobeta concert bandeko bato mobele bamoni baimage wana eza na tiktok batindela ye ngango botindela yango so image wana s'il vous plaît sauf que esali moi quelques semaines eumeli vi ke babilo ekota mingi na telefone le temps koluka ngo nazali na temps koluka ngo te mpo natiela bino preuve mpo bato bayokanisaki nonga na okosa bato ebele bamoni image wana rafik abeti concert balati rouge batoge ya rouge ok avant début ya concert basali cérémonie moko purement maçonnique na robomba te bato nyonso bamoni yango et y a des critiques et des commentaires na ba commentaire na nini na ba commentaire bato bakomi ba critiquer ba commenter bandeko na image wana ba imaginer bato bakoti concert mais bazo ganga kindokie oyo kindoki te oyo bondoki te na kati ya concert nga na okosa te image wana eza na TikTok awa ndeko moko alobi na kota concert wana quand je vis ça na bimi siko bango baba chrétien tango yozo comparer majabu na structure na ebité soki ya bralimana na ya ba réseau na bino ya Congo Orange et autres ba bralimana ba Orange ba chrétien majabu baba chrétien to ebi ke ça couple pastoral ba biso biso bato bato nzambe et surtout mona eloko oyo ke ezo refléter bon nzambe te to eza na Bible te et nous étant chrétiens to va na nie to lobate to yo loba papa peut-être po yo za mo pagano yango comprendre te ba opeso mbongo yo finga et on se permettre no finga po oyebita msupe danger eloko oyo zo salate en fait c'est ça les amis et si qu'on est concert on a tout lobate to loba que eza bondoki donc sur ce qui veut dire ba vie a ban eza en danger to loba papa to loba bible lo bito banga mutoro boma nzoto ka te mena molimo na molema et roboma batuto mela moto te hein so za batu babanga ko bango ngana banga nzambe muto mokili na banga kete omonga na sali video na ozonga ka pesute na yo tanga kombo na yo so yo moni ko yo bana ko fingo ko lobo papa sala nyonso yo moni ko sala OK moi j'ai fait mon travail na problème na mutute na finga mutute na fingi mutute na finga majabu te moi je suis bien éduqué hein je suis bien éduqué na tante na ko finga yo la famille Erama insulté, vrai sens du mot insulté. Bato je crois bato bakataka ba okata kata ba rocha et bato balana live ba ebi parce que il y a les gens qui étaient tellement indignés ba komelinga mais qu'est-ce qui se passe au salienini afingo mabe makasi era Bible zoloba c'est dans la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent au monde ngo affligenga au monde quand on sala émission vandi o vimba mutu ba okoma na commentaire ba okumiso ba boire ba cadeau o finga biloko nyonso yo bimiso finga lo biwana hein na pesi 6 mois ba vanda ba osalelo live ya compassion ya mawa hein ongo ya opo nini komelie ba nyonso ba finga ba ngote o moninga moi je suis pas tout le monde o monde bato bo finga na wana oyo sali émission vandeli songolo vandeli parolo finga lo bi aussi après vieux continuer normal bazimo ba pesi o lembo moi je suis pas tout le monde hein na sa musala nzambe na parfaité na ozana ba erreur na ko brancher soko yaki peut-être sali analyse o recadrer que non de kolobaki mabe na boy pona ebike na mutu na koloba na ko betali baku mais venir m'insulter pendant na fingi yote to na sali lo moi mabete papa ba nyoso ba finga ba ngote message na zeno nga ya kopesa yo yango wana tamba mutakalizaka yo na sekaka parce que batu ba ebike yo finga bato sekara bato ndenga pe na sekara na nga eta mutu mais après que sekara j'avais compati kolobaki non c'est pas bon c'est pas bien na peut sur la vidéo na ubia ba ebisaka okaka na tikala o finga ote na tikala o critiquer ote na sekaki parce que si o finga nga na commentaire na TikTok na mambo te didiso na loba rango pe o finga nga déjà
Et ngana ata oya ofinga batote. Mais j'avais compati après. Et vidéo ngokutu na longola ngona continue. J'avais compati, j'encourageais ki yo. Vie ezo continuer. Na kumisa ki yo kutu pe bat kutu ba sekaki. Mais tant que oya ofinga nga era na pesi 6 mois. C'est les amis encore une fois de plus dans un message moi beaucoup sur opesa na bandeko balinganga pe balanda ngai na otosa vidéo moko ya era ndinga fininga na lo bana bandeko balandanga bandeko balinganga bo sepela na ba analyse na surtout les chrétiens priez pour moi vous semblez la mingi pour nanga et un moment de turbulence, OK? Et frère Moïse m'a tout aïmba lobi élévation benda bambo ngena mi pépé et je commence à déranger. Ah oui, parce que baiko ezozo ngela ngai on a appelé ça des détails nyo faisate. Et du coup voilà. Donc bato ba spirituel ba comprendre donc ba moment à boye et sous maîtrise ezate muto se perdre. Priez beaucoup pour moi, que Dieu me garde, que le Seigneur me protège parce que motema mabe et comme makasi na ba moment oyo jalousie bandoki batele maraba mambo bele bref bo sambela mi pour ngai na problème mututé na pena problème mututé na ina pe mututé et voilà le frère a fait au ya monaga sepela ya sala mais la noa pour son compte parce que bible zo banyo soto salaka to buka donc asi na pesi ndeko message na pesi message que comme il affligé nga il pas aux affligé eza loi ya nature, OK? Oyo lona obuka na ngoya te na makasite na lo osala ete mais moto avengera bato a venger quand ne ba benga o le tout puissant et il y a le tout puissant ya solo azali wazali kona yo bato ba beta o bien te ba beta o bien te ozo correction bien on l'a pour finir bato on l'a pour finir bato c'est ça donc merci à vous, que Dieu vous bénisse, vous continuez à soutenir Nekonabino et puis voilà. Na yoka remarque ce qui il faut bongisa singa obongisa na obongisa mais loko il faut oyeba que na mokili c'est pratiquement impossible de plaire à tout le monde quand ndebo sepela na ezapela boba sepela na mate bon mona on a ba commentaire et na mona récemment de moi komia lobi maman suki sanga motema na seki kutona roseka pona nini pona loba malembe ndeko mso lobi o ngana sepela kutuna ndenga lobelaka en fait c'est ça si ko sona bina changer na comment resepelisa o asuka motema o mususu alinganga na pa resepela te une fois un frère na YouTube a ebisanga lobi façon na linga ko na landa ko avec attentif parce que o te ya konde muto opesa cours professeur aloba malembe matière ekota ce qu'on a mokili toko kanarate bamso te il faut na do baka nde bandeko na mona bandeko mo bandeko bena tito bandeko na ko bete mingi sur mo smol allons les et puis après mobile tanga ya bomier abeti après partie de na sura côté tant mobile abomaki après ba policier ba ye tant ba policier bandeko na ngai bandeko na nga même ça bino toujours soyez tolérants s'il vous plaît to ko kanarate. Effectivement, na parfaité nandimi et c'est pratiquement impossible na plaire binonioso. Vraiment beau supporter tel que je suis et ça ndenge na ngai. Et ba mambo oyo il faut na changer na komeka osala effort. Mais on a encore changer te bondi beau supporter nga bondi mangaka bongo. So moni pe carrément que osa l'aise te désolé. Et je crois ezana ba influenceur topé ba lobele belé na réseaux sociaux ou ba sala pe musala malamu tamuso avec et aux à l'aise vraiment s'il vous plaît en tout cas bolimbisi ce qui est na dérangeaka na façon na osela mambo na ngai en tout cas bolimbisa ngai mais personnellement na bi ke na sala lo moi mabete et na koki pe osala lo mabe consciemment parce que et conscience n'a pas tranquillité puis nous amène à gloire aussi plein à sinon c'était ça. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissent les temples. Des séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux
ensemble avec les anges, chantant son nom en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est l'âme confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.